na stade de martyr bandeko na ngai na bandeko oyo ngai nayebisaki bino ke tozongi parce que espace totikaki vide moko boye komonana tangu tozali kosala ba déplacement eza pona kotalisa bino nini ezoleka selon ba mituna na bino. Il y a quelque temps seulement na moi oyo uti koleka il y avait un rendez-vous à stade de martyr. Lelo ils ont un rendez-vous msusu ya stade de martyr. Est-ce que différence ezali entre les deux rendez-vous ou bien ils ont continuité ya rendez-vous ya liboso yango ba yeko donc ils ont décalage. Nini yango ko salema awa pona nini ba poni stade de martyr banani ba kozala mokonzi mboka kozala to kozala te pona yango to kiti na stade de martyr bandeko nanga pona kozwela bino ba précision où nous avons été invités pona éclaircissement pona journée au Italie à lobby il y a le 15 février bien sûr 2020 tokotuna mwa mituna muke pendant quelques minutes bokoyeba nini koleka mbote ndeko mbote mingi ndeko Eliezer honorable oui kindeko ele ki honorable parce que honorable ici la kindeko ici la kate voilà aux anani okoti ko se présenter aux gestionnaires ya stade de martyr aux anani tokoti wa maître Aselo Kitoa Koy Daniel secrétaire national ya UDPS chargé à justice na droits humains lokolo kutinga na stade awa ezali pona ba qualité wana te kasi po hiérarchie ya parti na ngai décida ki ngai na ko coordonner misala ya ba manifestation o etali 38e anniversaire ya création ya UDPS. Donc na qualité wana ya coordonnateur ya activité nde okutinga lelo sur le terrain sur les chantiers. Secrétaire national, il y a UDPS. Secrétaire national, il y a UDPS chargé à justice et droits humains. Maître Aselo Daniel. Cadre à Kala ou bien cadre à 100 jours parce que tu commis na combattant à 100 jours, ba combattant cadre à 100 jours na ba combattant oyo bilongé bana na ba msusupe oyo to monika tala kaka phénomène 100 jours. Membre de UDPS depuis l'université pour être sincère. Mokonzi nanga ya UDPS na sur le campus à Kinshasa, Aza Lelo, vice-ministre de la Justice, je ne vais pas citer maître Bernard Takaiche Ngumbi qui nous a géré sur le campus. Et donc de là na Wutikuna na Koma na comité national ya UDPS tout jeune na Bandaka comité ezala qui dirigeait. Nakata yona mpoko yako pesa biographie na yoto kolala. Oyo tuna mutuna. Nazo tuna boye na stade de martyr boye ko salani. Na stade de martyr to yende to préparer ndenge balobaka jour J -1. Donc lobby le 15 février. UDPS ezako kokisa 38 ans ya vie politique sur cette terre ya Congo. Création na Ango depuis 1982. Yango toza ko préparer manifestation ya munene bana UDPS, bana Kinshasa, bana Congo. Ba oyo bazali na intérieur, ba oyo bazali banda pe ba sepeli koya na Kinshasa pona manifestation wana biso na tokozala awa. Boponika stade tokoti ko considérer que manifestation bozo bongisa. Eza manifestation rataki na mukolo ya alternance parce que bon annonça qu'avec pompe awa mokonzi mboka koya le 24 awa ba image izo mapé et après le 26 sécurité boye pour la continuité ko combler rendez-vous manqué wana ou bien eza manifestation à part. Ba congolais nyonso bazana droit ya ko organiser ba manifestation. Mais nakanisi que na ba manifestation ozoloba. Oyo yokaka to monaka raté ou ceci cela nandimite ko monaka Jean-Marc Kabunde ao, monaka Augustin Kabuya ao, monaka Désiré Birianze ao, to Serge Kasanda ao. Donc monaka bisoté. Ezali bandeko oyo ba sepela Serge Kasanda Serge Kayembe.
Comment on a un service Kassanda, mais to mesana ko bengaye Serge Kassanda. C'est aussi un secrétaire national ya UDPS. Donc longonya mingi na bandeko oyo ba prévoya ka manifestation wana to pekisa ki yangote. S'il y a eu quelques difficultés d'ordre organisationnel, mais ce n'est pas l'UDPS qui avait prévu manifestation wana et salam. Oya biso atato bongisi yango na kimuke iratakate. Natuni boy. Et ça même manifestation, et ça deux manifestations différentes. Biso tozo bengisa batu lelo to lobby pour na 38e anniversaire ya UDPS na commémoration ya l'an 1 ya Félix Tshisekedi UDPS au pouvoir. Ndenazo yebisa yo depuis là totikala ko programmer manifestation pour ces deux raisons à wana stade de martyrs. Mais ce qui bande ko mususu ba prévoya ka yango et salamaka na ndenge na yango. Maintenant là, aux alliés en face, il y a eu des pestes sur le terrain à organiser manifestation pour ces deux objets-là. Nakacha Moussala, est-ce que vous travaillez dans le comité à Bandekowana ou bien vous travaillez dans le comité onga nazako dirigé et zali nazali coordonnateur et zana batunango soki bandeko mususu ba monique bakoki koya ko sepelisa ba congolais ba combattants ya UDPS na biso ils sont les bienvenus. Et voilà, c'est l'organisation exclusive ya UDPS na ba partenaire naï. Pour nini boponi stade de martyrs bozui Tata Raphaël T bozui pe ata vélodrome te boponi ka stade de martyrs to koyeba quoi? Oui, parce que toza ko estimer que ba mbula eleki mingi topesaka occasion mingi te na bana Kinshasa UDPS ebele tokoka kotonda na esika oyo mutu na mutu akoki kofanda pe biso nyonso tozo sepela. Donc toponi stade de martyrs pour la disponibilité nango, pour la capacité ya kokoka koyamba batu ebele. Yango tozo senga na UDPS mobimba ba Kinois zeze Kinois, ba Congolais zeze Congolais, ba oyo bazana Kinshasa, totonda nawo, il n'y a pas d'autre raison à part capacité ya ko contenir biso to ya ko sepela awo. Donc Kakao wana ce n'est pas parce qu'il fallait qu'il bo commémorer en même temps ba martyr ezala ya kala ezala ba martyr ya alternance, donc ça n'a rien à voir. Na utaki kopesa yo objet ya manifestation. Soki toko commémorer ba martyr, soki toko commémorer ba fondateur na biso, soki toko commémorer batu oyo ba kufi po na démocratie na mboka oyo. Je pense que l'UDPS est copé ça occasion pour Makamboana et Salem. Mais pour l'instant, naza ko rappeler yo deux objets principaux. 38 ans de vie, il y a UDPS, et puis l'an 1, il y a exercice et pouvoir d'État par l'UDPS et son autorité morale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Contradiction ou bien Kobosana ou bien Makamsuso, Nalingi na Kokakoyeba. Batumusu Balobi, les invitations ont été envoyées. Il y a quelques personnes qui ont eu l'invitation. Mais Tolandi Lelo, secrétaire général à l'Obi, que Totindi ba invitation te mutunyo swalingi koya aya na ya kala na ya sikana ba o ba longwa na ba nini. Quelle est la bonne version? Est-ce qu'il y a eu des invitations? Ba invitation oyo batumiso ba lobi bazanango. Et utaki na comité na bino yo to utaki te. Et comment ça va se passer? Contradiction il qui est à la soki est à la kake. Hiérarchie à parti. Jean-Marc Kabound, Félix Kabouya Augustin. Nabiso comité où tous a organisé activité au yoki qui a des voix discordantes sur une question donnée à ce moment-là. Tokoloba contradiction Isali. Moi je vous confirme propos il y a secrétaire général Augustin Kabouya. Oya lobby qu'il n'y a pas d'invitation. Et ceux qui ont moni, moutouma quoi une invitation na cadre oyo. Kangela biso ye livré na police biso mokoto koma wana Alexa biso invitation ango na na pesier. Donc il n'y a ni invitation ni carte d'accès jusqu'à 7 minutes ici. Donc il n'y a rien, il n'y a rien. Toutes les portes de ce stade ndengo zomona ango lobby et kozala ouverte
pour que ait accès na quinoa nyonso à Kotawa sans entrave, sauf que les services de sécurité et que ça la Moussa Nango ya contrôle, mais accès est libre. Donc il n'y a pas d'invitation pour cette manifestation. Est-ce que comme invitation ils ont des ordres dans la mesure où Batunyo Sobazoya, ils ont un officiel Bakoya, ils ont une population pe akoya. Lokola invitation ils donc ekozala oyo batindike kuna oyo batindike kuna. Comment vous allez boza comité ya organisation? Alors comment vous vous êtes organisé pour qu'il n'y ait pas d'incident ni protocolaire ni d'incident na kati ya manifestation ya koyamba? Et là je vous prends comme député pour vous dire, honorable, rassurez-vous que au Kokota avec sécurité et ordre na stade, il n'y a pas d'invitation. Bato yo bakoya oyo bazoya et pas na biso soki aza officiel tokomemaye ti esika ya tobombeli ba officiel akokende akofanda biso tokoyeba ku identifier oyo azali honorable Ntambwe Eliezer tokopesa ye place et soki pe tolingi topesa ye moi signe moko boye. Nous n'avons pas le devoir ya koya koyebisa na batu ke mutu tel tokolatisa ye pete akokota na ndenge biso na ye tokosolo. Voilà, stade de martyr contenu à capacité na. Parce que au moins stade toi pour ba caméra et quoi lokola bolobi accès à tout le monde. Ba caméra na ya ba téléphone na ya ba média o diffusaka na o diffusaka te na o zelaka ba incident et kozala na stade oyo. Est-ce que vous assure que beaucoup bima ridicule te lobby par rapport à capacité nango au lieu bino bo mela yango stade de Koti comme la bino? Est-ce que vous mesurez l'Ikambouana? Pécolisé na yebisio UDP Sezoya awa pour un défi te. To lancer na biso défi na mutute. Ce qui peut mutaza ko azoya ko lancer biso défi abongisa makambo na ye ya ko lancer ba défi. Biso tozo sala anniversaire na biso. Siko ce qui to sala kayango na siège na biso wana UDPS. Batu balinga ko ya koloba nini. Moi-même ici, j'étais dans l'organisation tango to sali les mêmes manifestations pour 2019. Est-ce que to lança qui parce que to sali yango na bande ya biso wana ya limité en face ya siège. To lança qui défi na mutu. Biso de Tolobien, hein? Cette fois-ci, nous espérons et nous sommes en train de mobiliser pour que Bakinois, après l'an 1, il y a Félix Tshisekedi, Baya Awa, Bayoka message, to CP là. Un point très, il n'y a pas de défi. Moutouazan a défi, Biso to monaye. To pesiye koutou, Tata Raphaël te, tozo pesaye Cardinal Malula. Akenena nuko koton disango. Un seul politique, un seul parti politique ici à Kinshasa au Congo. Topesiye Tata Raphaël te, topesiye Cardinal Malula. Akenena nuko koton disango. A koton disate. Nous sommes les seuls capables à remplir stade oyo après peut-être vite na imana. Mais to lobby, to sali na biso défi na mutute, to yende ko organiser activité na biso. Voilà. Kolobaki olingi okende. Maintenant tunayona na litoya. Est-ce que chef akoya to akoya te? Secrétaire général asa lobaka yango. Secrétaire général nangai na biso Augustin Kabuya sa lobaki ke soki agenda ya président ya république ko permettre jour wana même vers la fin de ya cérémonie à kokoma. Mais soki agenda na ye o biso toza ko gérer te et permettre te. Écoute, tu constater tout simplement que le chef est suffisamment occupé, mais au moins il est informé par le parti, son parti. Parce que biso batu to pesi to tekeliye Congo, to pesi bino un homme de valeur. Bon pour mo konzi mboka akoka ko gérer mboka malab. Donc il reste fermement attaché na parti na ye, mais comme chef de l'État, ce qui agenda na ye ko permettre traiter, ne soyons pas surpris à cause de la tête, mais ce qui agenda et permettre le secrétaire général Lobaki peut biso doza ko confirmer to ko zalana Félix Tshisekedi awa. Voilà tout. Vous organisez yango na moment il y a tension de tous côtés, l'UDPS au milieu de loups, coalition Neti UNC Neti Kaka Toko Lobake Bozo ya ko fêter ou bien tozela un discours polémique.
ou bien un discours qui vient éclairer l'opinion par rapport à la relation Bozanango. Il y a que voici relation Nabisona, FCC et Zaboui, UNC et Zaboui. Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre? Anniversaire de l'UDPS. Toutes les manifestations sont centrées sur ça. On est politique, s'il y a un petit mot qui pourra sortir de telle ou telle bouche, ce n'est pas un problème. Lobby, anniversaire, il y a UDPS. L'an 1, il y a UDPS. Na Félix Tshisekedi au pouvoir. Amis, porte-parole. Combattant na victoire ou bien combattant quand sans été, Malé ou Azo continuer, Batumi Sousso, Bazo se retrouver. Bon, je n'ai habité, n'ai pas bengi Batumi Soussou, bango so baga ba Congolais. Pour ceux qui tolandi liloba ya tata mokonzi le 24 janvier, azaki trop clair, a invité ki ba Congolais nyonso, o bazana passion, bazana volonté, que mboka kende liboso, baya, il va travailler avec. Yango nde asali, et donc, eza lokola équipe to ala 33 joueurs, bango nyonso ko utiliser bango même au matin, 11 wana ba koti. Ce qui va pesi makasi na bangote et sengela bato musu bakota pour ba ko renforcer l'équipe. Donc tout est au contrôle. Bon, tu éviter parce que ma motozo le beleza mususu hein, makamba polémique ezate. Mais to linga sinon to linga tout na tolobi oui. Balobi mon konziambo ka équipe ba joueur ba ko utiliser bango. Mais ezana ba joueur ba beta kana bango ka te. Donc bango dès que yindi bango ba bon ba joueur ka entraînement ici la gâté na éviter ceux qui va comment capé na niveau ya keba ligné bango colonie na za kuna te bozo ya na stade des martyrs pona ko commémorer 38e anniversaire depuis l'existence de l'UDPS. Ouais. Convaincu ya que ba congolais ba kolanda bino to ba kolanda te. Bon, tous allons à des événements où Sengeli va retenir, mais je crois que Bana IDPS va y bien. Événement, les Bosso, ils 38 ans, n'est-ce pas, il y a anniversaire depuis la création, il y a parti Nabiso. Et l'an 1, il y a accession, il y a Mwanamboka, Félix Tshisekedi, chef de l'État, dans la magistrature suprême, ils allaient mis balai. Mais Moutouna Nayo, au Lingi Otika, la locola optimiste, il y a Kotala, est-ce que les Congolais va koya? Et là, on a rappelé la bataillon sur Bazouakata à Kolanda Bisso et à Koloba était parti aux alliés partis à Congolais. Je ne pense pas que Bakolo et Loko Bakoki sont commis tout na est-ce que Tokozalate Tokozalate. Donc Bakolo nango Bakozal. Et je crois que c'est un rendez-vous déjà à moins de heures Tokoko Malobi ndeko Eliezer Okoye Bisanga Keno ondimi pe okondimi langa qui parti ils a vraiment à Congolais sans discrimination. Une manifestation na zozongela mutuna na tuni maître. Bon, une manifestation au Salima pendant le moment il y a turbulence. FCC paye toko kende te toko zala te nani UNC et paye tozo mona comment ezo inda. Ce sont les membres de l'UNC qui s'attaquent à la direction du parti, ce sont les membres du parti qui s'attaquent à l'UNC, ainsi de suite. Bon, dans le climat, dans l'atmosphère, vous estimez que vous aurez l'appui, il y a des partenaires Nabino, en dehors il y a UDPS, ou bien UDPS a koya yemonko, n'ayez pas le que a koya yemonko pour nous prouver que yinda za danger. Merci Ndeko Eliezer, je crois que la Mutuna Oyo, réponse est trop simple. Tant que l'UDPS a fait la manifestation, tant que a fait la démocratie dans Mboko, INC a raté, FCC a raté, IDPS a acquis au changement ou jusqu'à la preuve du contraire, Bazali toujours le longo. C'est pour vous dire ça ne change rien. Les autres ont une alliance, contre nature, mais par la volonté, n'est-ce pas, démocratique, selon le principe démocratique, vous allez corriger Bisso, il y a Kolobake, et c'est le président de la République à la majorité, où il peut permettre de gérer Malam. Mais dans Makambo, il y a une manifestation. Ce n'est pas un vieux singe qu'on peut apprendre les grimaces. Ce n'est pas à l'IDPS, parce que parce que tant que tu as la gango, vous avez la binopété. Na yebite yo nengo za na oyebi de
IDPS malamu mukolo nini IDPS asala manifestation na kata stade oyo tozalaka na INC tozalaka na bango te tozalaka na PPD plus ba 300 quelques parties tozalaka na bango te bango baaki na kana bango biso pe tolaki na kana biso mais turbulence oyo je crois que c'est le moment de la vérité ya gestion mboka na biso ndeko Eliezer yo pe ozwa oyo ozwa tokotanga ngwa te. Est-ce que notre peuple mérite ça aussi? Les gens ne peuvent pas abuser de la bonne foi du président de la République. On ne cite personne. Mais qui se sent mauvais? Yo moko ko bandaka ko tatabana. To citer na biso motute. Mais to lobby mutu na mutu amema kuluzu na ye. Mutu na mutu amema pe charge. Mais awa ezali anniversaire ya IDPS selon le contexte biso to lobby oh ba fulani na ba fulani, nous on n'est pas là. Ici c'est l'IDPS qui va peut-être donner, non pas peut-être, mais IDPS a coupé ça, message naïe, selon l'historique, il y a un père fondateur, Tilelo, nous sommes au sommet de la République, et puis, to sepeli, pendant l'élo, après combat nabiso il y a 37 ans, 38e année, to zui mokonzi, o azali, présider au destiné de ces pays, qui est son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Azali, le fruit de l'UDPS, au Azali, l'émanation de l'UDPS, au Azali, qui candidat à l'UDPS, dans la magistrature suprême, et qui est le Azana Maboko. Et donc, ensemble avec notre peuple, il n'y a jamais eu un trait d'union. Et donc, nous sommes très rassurés que le contexte est allé vraiment approprié pour que l'UDPS a tenir manifestation dans ma famille. Mais j'espère, toi, la partie bon comme Kassibatu Barakanabango et Bélé. Toko Kao. Nazozonga mutuna natuna kiliboso pandeko oyo akei continuité ya manifestation oyo rataki ou bien deux manifestations totalement différentes. Deux manifestations totalement différentes. Pourquoi? Parce que l'IDPS a sa bouche autorisée. Il y a bato bakolobela makambo ya IDPS o bakolobela makambo ya parti politique na biso en général. Omoni oyo auti koloba awa secrétaire national à Selo azali coordonnateur. Ye azali coordonnateur général. Il y a IDPS o atindami na mwana mboka Jean-Marc Kabund, mwana mboka Augustin Kabuya, pe biso nyonso to ali na bokamba minaye. Oyo aza koloba awa azali presque le communicateur principal à l'UDPS pour l'instant. C'est au nom de l'UDPS, au nom de Jean-Marc Kabound, au nom de Augustin Kabouya et au nom de la coordination de la lobby. Et je crois que tant que lobby, c'est maintenant manifestation à l'UDPS Yangoy. Donc, Oya Liboso et Zalika Congolais, Oyo, Balingaki, basa la manifestation pour que va accompagner parce que ce qu'on se rappelait bien. En 2015 tango papa Tshisekedi atindela kabiso lettre wana oyo mavungu aboyaka kotanga na Saint-Joseph alobela kabiso boye toutes les actions qui vont mener, n'est-ce pas, à amener les régimes en place, n'est-ce pas, à se plier par la volonté du peuple congolais, je vous autorise, n'est-ce pas, d'accompagner. Peut-être que non, accompagner le chef de l'État. D'ailleurs, c'est une très bonne chose. Et donc, manifestation, les équipes organisateurs, je crois qu'au Tanga Bango, parce qu'il y a une histoire du présent. Mais les organisateurs, na manifestation, c'est pour la première fois, depuis que nous sommes au pouvoir, que IDPS a impulsé un événement. Il y a un autre et nous mouillons les maillots pour que ça se tienne en bonne et due forme. Nalingi kokota na polémique te ya makambo elekaki sinon nalingana tu na yo kitangu kaka ovandi na ndako omilobeli ke ngai ya misi mtu a IDPS omonika ba yanki moko ba bimi na télévision chef akoya na stade bon ezalaki que otali que c'est eza opportunisme eza aventure ou bien eza ka récupération. Non, il faut qu'on se le dise. Le président de la République, c'est le sacré pour la République. Les gens ne peuvent pas s'abuser ou bien s'amuser ou se jouer avec cette personnalité. Avant, n'est-ce pas, d'utiliser ou de prononcer le nom du président de la République, il faut qu'on se rassure, est-ce que Bozana Avalouana, parce qu'on ne peut pas jouer avec le président de la République. Et moi, en tant que membre de l'IDPS, les descendants directs, il y a Félix et il y a Étienne Tshisekedi parce que le président de la République et Azar compagnon d'élite, nous tous nous incarnons une valeur, nous tous nous incarnons une vision. Oh, Tshisekedi appelle ça qui c'est le peuple d'abord.
Et à chaque fois que vous avez maloba poto loba bakotala est-ce que messieurs yakoki kolobela le peuple d'abord toi koki kolobela te. Négocier ce qui le peuple d'abord, que vous avez été au front pour le peuple d'abord. Mais on ne peut jamais accepter. Parfois, les gens qui n'ont pas de leçons à donner au peuple congolais, utiliser les sacrés sans virus, utiliser une manifestation pour que justifier que parce que le président devait arriver. Je crois qu'à ce stade, on doit interpeller peut-être les services pour faire une explication claire. Est-ce que le président était informé par rapport à cette manifestation? Parce que le lot IDP, c'est Saliango. Nous avons adressé officiellement, n'est-ce pas, notre invitation au président de la République, comme ils appartiennent à eux. Et agenda n'a rien de définir à cause de la toi, à cause de la thé. Mais ce qui agenda, on a tes années, attends, on a 15h, attends 15h30 à cause de la dit. Et là, je peux m'assurer que non, le président de la République sera là. Communier avec l'ensemble de notre peuple, c'est le combattant qui parle. Lui aussi, c'est un combattant et il ne peut jamais décevoir le combattant parce que le combat, nous ne sommes ni de près ni de loin. Ce n'est pas les enfants de l'IDPS qui abusent, mais les gens abusent de la bonne foi de son excellence, monsieur le président de la République. Quelle jalousie parce que nous sommes de ceux qui tiennent, n'est-ce pas, cette vision de Tien Tshisekedi et Tolobi. Rien ne sera comme avant. Il faut quand même que ça mérite, mériter. Que non, de nous amener des gens avec beaucoup d'explications pour que non, il y ait bien été. Mais on comprend que les enfants de l'IDPS sont jaloux et nous sommes fidèles. Et avec rationalité, que c'est nous qui allions accompagner les chefs de l'État avec amour, fidélité et rationalité. Parce que papa, combattant ma présence été bazala na front de kotali elongi. Yango natala natali mutu mo na bi. Oui, za elongi ya combattante. On a ndeni to ebana kati. Awa na stade des martyrs parce que ndema kamutu zolobe. Ba Congolais tangu bazoya bacha nini na mutu na bango. Bazoya ko assister na bilan mi-parcours. Il y a un an, il y a gestion Yamboka par l'UDPS à travers le chef de l'État. To bazoya ko assister juste histoire parce que l'historique. Baloba kango chaque année l'UDPS c'est botama ikinda. Yango bato bazoya ko vendre la awa ou bien bazoya ko assister na une évaluation. Il y a parti Yango Moko pour arrêter de nouvelles stratégies afin de mieux faire les choses. Bon, je crois que Nazui Mutuna Nanenga Souka, pour faire l'évaluation du parti, Tozana ba cadre approprié, ce n'est pas au stade. Quand on veut faire quelque chose de très sérieux, c'est un cadre Moko vraiment respectueux pour qu'on se parle de vérité en face et plutôt changer. Mais ici, nous devons dire à notre peuple que ce n'est pas pour rien le président de la République. Tango a lobby que na pesibino mesure d'urgence à 100 jours à kende ko salango na échanger. C'était significatif. Ce n'était pas par plaisir. Lui, il n'est pas le président de Pullman. Il n'est pas le président de Kempinski. Lui, il est le président peuple, le président de la base. Et Sengela qui a coupé sa base charge. Vous devez surveiller, mais quelque part, il faut rappeler à notre peuple qu'il va faillir dans la mission présidente à Kibango. Et les Kibadele, ils n'ont pas surveillé. Alors, ceux qui sont venus, ils ont non, ça va passer, ça va tuer des pèses. Ne quoi les zéro yebi. Na utaki ko funda batunyo so na sanjuro bien. Na funda ki bango pa kabange numbi. En commençant par le ministre Ngopos, na fundaki le maître d'ouvrage à OVD, na fundaki Afrimex, na fundaki ndeko Kazadi Nicolas, na fundaki ndeko Kamere, na fundaki ndeko David Mukeba, na fundaki Batouana ya commission de contrôle. C'est pour dire quoi? L'argent qui a été alloué pour, n'est-ce pas, réaliser Missala Salamaki, ils ont amené même le chef de l'État à inaugurer une route à usage unique. Après 2 semaines, après le président est allé, Nakati kuna nzele tikali ebukani nango et personne et puis comment le faire passer souvent comment tu as un système ya auto-évaluation te yango te lobby et si quand les alliés très symbolique ndeko Eliezer Rozalaka avec le président Tshisekedi de son retour en Europe Ezaki Awa tango la kisaki biso notion 4e notion n'est-ce pas na ba valeur et caractérise à de pes et puis tango lobby nous allons utiliser la cogestion veut dire
le peuple et les dirigeants, vous dirigez ensemble. Là où ça ne va pas, on dit ça ne va pas. Là où ça va, Tolobi, ça va. Mais quand vous n'êtes pas en mesure de donner les meilleurs aux Congolais, Congolais ont le droit à Koboya yo. Dans tout ça, l'IDPS a se retiré qui a Kenaki na centre ngana. Il y a eu, n'est-ce pas, des résolutions et puis qui na réflexion na biso. Il faut rendre ça public. Peuple est foi yoka. Parce que nous, on ne peut jamais accepter qu'il y ait un trait d'union entre l'IDPS et le peuple. Et parce que nous circonscrivons que l'IDPS, c'est le peuple congolais. Or que le peuple congolais a droit à la après une année à gestion à président, à Sepeli, Batoubaza peut mener à président, peuple à Sepeli. Avec cette évaluation qui permet de accepter la contradiction de Eliezer. Il y a des gens, oh, balobi que nous Eliezer a cause à permettre à mon consulté. Parce que oyebi bango. Bakotuno oyebi ngate tokutana kana coin wana on a 10e mérite ngole kana bi mon cher en tout cas na yebi yote. Bakoza la gêner. Vous comprenez? Ah muto ayebi bisote ah te azala no pembele. Mais ils ont un petit temps parce que bakolo plan ba ozo plan na bango. Bako continuer ndenge babunda ki pona n'est-ce pas la lutte pour la démocratie ndepe bako bunda pour l'avènement de la bonne gouvernance et surtout le développement de la République démocratique du Congo avec l'alternative crédible de l'alternance. Bikolo Tobenga est le président de leur président. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà, Nazomona Junior Dinanga qui réalise l'émission, mais fait signe que nous sommes à la fin de l'émission. On a ligné Pesayo micro parce que Nalobaki na batuke nazongi. Parce que vie de Zalaki tellement mounene que moni Hermogo bato bazolo ba que Mobutu aye IDPS na opposition. Mzee Laurent Désiré Kabila aye IDPS na opposition. Joseph Kabila aye IDPS na opposition. IDPS na pouvoir, IDPS na opposition. Pour nani parce que ezana vide moko qu'il faut combler. Ce qui bato bazo combler yangote, il faut que ça landengwana. Yango bomoni Tozongi, je pense, pour Nakoyamba Batou, c'est la 3e émission que j'ai commencé, que je réalise ici depuis que j'ai repris parce qu'il y a un vide, manque d'informations. Batou marché na ba formal yango tolobito ya ko combler yango. Message fort na ba combattant kolanda yo papa parce que l'UDPS izaka parti ya ba jeune zana ba mama ba yebi politique soki olandi bango balanda ba théâtre té. Bango makambo politique. Message ni noko pesa. Merci beaucoup Ndeko Eliezer na okende tout droit na bato baza kolanda biso. IDPS ezali parti ya ba jeune parce que Tshisekedi ayebisaki biso boye. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Tant que l'obi ba maman wana, attends à 80 ans, mais elle raisonne comme une jeune fille. Et ça va papa peut raisonner comme des jeunes garçons. Donc pour nous, l'IDPS c'est un état d'esprit, c'est un parti des jeunes. Biso to ali parti démagogique té. Bolanda yango té parce que ba pesa ka bino mbongo té. IDPS Bolanda yango parce qu'ils allaient les seuls partis où ils allaient ko bundela les valeurs et surtout et bundela ka bato ba kokaka kolobate. Aujourd'hui, c'est l'opportunité. Parti Nabino au pouvoir. Parti Nabino au pouvoir. Un seul événement pour ce mois, pour ces 15, un seul événement. Et ça, il y a lobby. Tout de suite, le lobby peut moi ming. Kassina etando et les aides, les gars qui étaient. Asa qu'on méritait belé. Et puis d'ailleurs, on a un bon retour. Et puis, on combattre parce que zongi. Parce que vide à Boina, on te monate. Bon, si on a misala, on a misala na bango. Et les airs ont mérité belé pour la lito. Oh ayebi ayebi. Attends y'a na mutema mabe biso to ali. To kolobake non. Na place tel to riskaka boy. Na place tel ezaki boy. Bon yo ko ça l'histoire nini. Oh le professionnalisme ya wapi. Au monde loko bolakisi fiasco na fiasco pour la communication. Total nenga zongi. Soki lobby eko kokana lelo. Oh na o différence yena Eliezer yeyo. Donc biso tout lobby à partir de 9h. Nous serons habillés, n'est-ce pas, aux couleurs et à l'idéologie de l'UDPS. La ville sera tranquille à partir de 8h. Binoto mobilisation, un seul événement. Tu as dit que tu l'as gagné du jour, mais quand ce message est l'UDPS, et là, il s'est abattu et il s'est abattu. Boya boyoka, kolobateke ba yebisa kiote parce que ba mot d'ordre ko bimao. Vous comprenez? Ba ko yebisa bino comportement ni boko adopter par rapport à bateau bazali soi-disant, hein? Bazana bokonzi, mais bazako ça la binote. IDPS a na déphasage na binote. Message nous ce qu'on a calé. Bako sabiso te chef de l'état a kozala awa.
Et il a le devoir d'être là, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le fils à son père, trop fier, au Rosalawa. Pour qu'il n'y a pas un trait d'union entre les dirigeants et les dirigés. Quelle simplicité! C'est pour la première fois, nous sommes bénis d'avoir un président digne et à la hauteur, surtout de la grandeur de la République démocratique du Congo, tout dans le président peuple, Yewana, Utikati Nabiso. Ayebi mama yengana coin à 10e mairie, plateau bando benda, ma pa yebi na ye. Ayebi nyonso, ayebi bolama, ayebi pepa passi Nabiso. Et l'équipe trop, c'est trop, parce que Bino, bolingi koloba vérité, te me bakolo vérité, bango yo baye. Il dépêche que tiki la temps, na ba anti-valeur te. Il dépêche que le temps n'a pas opportuniste. Parce que les lorsque Bébé Félix et Tshisekedi bokozwa ba avion bozongi ba Canada. Bokozonga ba France, bokozonga ba États-Unis. Et bongo ba biso to kotika la wapi. Ba kotia biso misapi to boyi na biso. Nous sommes toujours très sereins. Il y a qu'on respecter l'idéologie Etienne Tshisekedi atiki la biso. Pour la deuxième fois, il dépasse na kata stade. Il y a liboso papa pesa ki message côté kuna na tribune. Il y a lelo to tiango na katikati. Nzungoyo elote. Tu as 12 millions de Congolais, mais je crois que tu as cocaté sur les bisognos. Mais tu as bisognos. À Libanda, tu vas pour témoigner attachement et fidélité na biso. Mutumo ko sabinote, mutumo ko te a trompé bisote, toujours ensemble. Tant que tu kutanaka. Yo ça la communication masu anona ni na lit. Ponenge za bwende ko elezera ko yebisanga, non? En tout cas masu ananga comme on est mis. Bongo yo masu anonani. Quand tant que tu suis pouvoir no yembango mbango na ba caméra minene. Tala nengo zui zéro. Fiasco. Kaka na ba caméra na biso amateur. Ah, opposition ezaki nango kitoko pe bando la kisama. Mais kasi tango bino bokomi na ki professionnalisme na bino et pas président de la République baba. Or que misala salami na 100 jours. Soki to tiango na totalité et l'équipe même mandat ba chef de l'état mususu pendant 5 ans. Pani bo sala mutema mabe. Boko tsa biso na mabele to boyi. Ba congolais biso tout ini awa. Toyoka. Toko tuna pe mituna. Toko ya lokwa baba bate. Oya bino les gardiens du temple toujours. Tokozala toujours pemé na bino pe boko mona biso pe awa ensemble na bino nyoso boya ebele to regarder à partir moko batu ebele ndima mukolo na ta makolo tambola mais je crois que partir zotala ndenge nini kutia ba bis pour quand même moi muke kota to na ba conseiller to na ministre ba contribuer qui chez nous c'est la contribution mais so mona ki bato ba komi déjà na ba biloko biso c'est pas comme ça c'est l'état de droit une bonne gestion muke o gagnaka yango no sala ngo ba dépense to aloko bangote mais kaso aiba ki mbongo à l'état o asaleli mbongo à l'état na ndenga mabe l'état mukamate procureur ndeko elezera kozala wana lisu na biso yeyo azongi zala kuna po sinon ba nga bombe la biso vérité mais nyose ko loba awa lobi le 15 février biso tout ba combattant na ba combattant ba jeune ba rebelle IDP c'est que non il faut bimasuki ya pembe po ba mono za pakate état d'esprit Tshisekedi 84 ans mais aleki na biso na makasi aleki biso na détermination ebongo bino siko soko tikali ko tuna mutute po mutu na muta ko longwa awa lobi na eloko na litoi président Lobaki Jean-Marc Lobaki Kabuya Lobaki nous sommes encore là-bas et puis toko respecter la ligne droite muto kene mupanzi aza ya bisote mais lobi congolais nyos awa nde rendez-vous zabe moko tokozwa mot d'ordre o toko landela parce que une année o année des actions. Rappel année des actions que vous allez accompagner par le peuple congolais. Sanction 1, population Moraïbi. Nous sommes plus de 80 millions de Congolais. Moutoura à se conformer dans Nenga Bosolo parce que sanction à peuple Yamakasi. Tous les gens en 2023 et les seuls candidats Yohan. Et comme il y a des députés, Eliezer, Amissi, Banani, nous sommes tous bango lobiao. Atabo lobaka, mais biso be Bosolo. So je suis yo limbisanga, mais malobezaka ya Nzambe, mais parti à IDPS Bosolo ne makam. Merci beaucoup, merci Bandeko Balandi. Nalobi soki tozongi c'est parce que quelque chose manque. Amisi auti koloba. Webi na équipe toyeba na ka ke o abetaka 9, o abetaka boye, o abetaka boye. Vrai combattant muto abunda ayebi yango. Yango nga na lobaki, lobi pourquoi nga nazo senga bino keboya ya liboso. C'est l'occasion ya bino kotuna mituna o bozana ngo na mutu. Un an yango 38 ans de lutte, bosalini na bokonzi. C'est l'occasion parce que bango tout bakozalao. Nako senga que basale loko moko ya micro moko banda ko tambola. Comme ça ba Congolais ba yoka indépendance na liberté ya bato.
nakati wana biso bato tozo senga ke il faut to komba nanu na cabinet ya chef de l'état ngai tambwe nazo senga ndenge wana parce que tala lokola mutu abunda na ete ayebi nini to lakate nini to loba na peuple te pona nini to bunda te ya zaji komelaka miliki azo continuer koleka mela miliki ye gaz lacrymogène ata ya mukebo ya beli maladie alors que biso zo traiter biso malaria tellement que to mesana yango trop to bundela jamais bato un groupe d'individus pour que ba sabotaka. Balobaka qui dit je sais n'a pas tort, qui dit je ne sais pas n'a pas tort. A tort qui dit je sais alors qu'il ne sait rien. Et le Koran zayango. Batikeli binotan. Bosali buzo bandenge bozo sal. Lobby il faut koya kotuna ba investisseur otomona ba kotsela ka chef de l'état ba si basala usine wapi. Awa. Il faut kotuna banani secteur nyonso tout il faut kotuna. Je pense que exactement moko boye ya kotuna ba makambu koyeba qu'est-ce qui se passe actuellement. Ba mituna nyonso wana toyoki oyo alobi boye. Makambo 100 jours wango. Oyo basala keza sabotage ou bien zanini. Na lobby boye. Ezaka baso de mouton te chef de l'état tournaki lobby. Bandaku oyo ya préfabriqué. Ezawapi batonga to batongate. C'est l'occasion demain boya koyoka makamune ko salima. C'est pour ça que je me suis déplacé na commune Stade. Ezapona koyeba sabino ke bao bazo gérer. Pona lobaka na bino pona manifestation leki na lobité nazomona elongi oyo chef de l'état ko diko répondre. Oh c'est-à-dire balobi akoya na lobi akoya te. Akoya te? Hein? Parce que toyebi. Alors, awa UDPS azo commémorer 38 ans, c'est l'occasion ya bino population ko sambi sabango koloba nini tozoka ke bino bokomi era nomination ndenge tozoka ba mandataire bokomi makambo ba kopeza ndenge nini bakabunde na bakabu ya ba répondre, c'est de leur responsabilité aussi. Lokola misi alobi ke mokonzi mboka kozala soki akolinga bon lobi je vis un chef de l'état zozo ba selfie na bato akobanga pe eloko ya kolobate et ya kotuna pete. Alors Félix Antoine Tshisekedi Tshilo monde na zolo. Alors c'est l'occasion oyo epesameli bino ya koya na stade tika kotika la soki nazala kanalinga te yaka yo moko tuna ba caméra ekozala mutu pe bakoboma azate mutu pe bakokanga azate kasho ezalaki kotondisa bato ya ner tokanga totikeli yango bakaleve bango moko allez bakanga bango bakena kosambisa ka bango kuna. Donc je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Nalobi na bino soki maboke soki makamususu bokena ba chaîne mususu soki ozana posta vérité na responsabilité yakana tokomi wapi télévision ou bien de kweleza tokokoma sur l'internet ou sur YouTube. Merci Amis. Tomonaniti. Merci Ndeko. Avec espoir que cette fois-ci il faut aller ba combattant, il ne faut pas ba combattant bala la kaka. Osez là, attendez, les chefs connaissent, les chefs connaissent. Un master, Merci.